parle tambo kongale, ok parle tambo. Ok parle tambo kongale, ok parle tambo kongale dede, on ose kaolonga kube. Ok parle tambo kongale. Bon, bonjour, bon, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo te ebele bisika biso bizubino zabalo la aebako pambola bino bandeko nanga boboto bondeko bandeko nanga nyoso o bolandaka la danoise wana mama leki na bino soki mbala liboso okoti na chaîne nanga osepeli na maloba nanga partager et pas ya ba misusu et puis s'abonner et ozala bien fina flèche pardon cloche de notification pona ozwaka ba audio nangai na heure moko ya malamu. Topesi ba yenge na bandeko na biso ya bundu dia Congo, boboto bondeko na ba oyo ya biso ya église ya catholique, tokepe na lombango, tokei kopesa ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bozali, ba salam banekum na bandeko na biso ba musulman respect na ba chef coutumier na biso mwansamba mwa lungwila. Et ça la kabango très bien kitoko makasi bandeko nanga. Et puis voilà, ceux que vous contacter Mama Leki la danoise au benginga na 0044 74 59 62 52 17 wana la danoise. Voilà. Bandeko nanga toye to sodola na sola DCG. CG liboso ezali likambi ya pétition. Si jamais balé eza makambo ya masanga oyo bazokolo ba bombe soki tombe ou soki bombe soki na ozwata na kokoma na bombe soki na 8 ans te no ya na vidéo koya na lingi kozala mulai makasi te bande konanga vraiment sans vous mentir na sali tamoko mulai na kotaka lisusu vraiment na ba chaîne ya batuté na kota tala na kota vraiment les sauter voilà na linga qui un peu na se calmer moralement et puis j'avais aussi beaucoup de choses à faire, déménagement voyage beaucoup de problèmes aussi boyebi toza bato na mokili tozanga ba problème na famille te na banda kuna biso te, il y a toujours des problèmes que je devais aussi mettre le point sur les i et voilà. Alors na vandika boye et puis ezaki kana ba quelques chaînes oyo na bande kokota quand même pona kota la oyo ba actualité zo pesa penza makasi en tout cas c'est ça qui est nazaki vraiment kota là et puis na bande kota la pe mingi ba chaîne ya Congo qui ya biso awa na Europe. Alors na moni kaka ndeka izalaka batindeli ngai pétition. Voilà, j'espère que nazo prononcer bien. So na prononcer mabe bo corriger kaka. Batindeli ngai pétition pas moto le bio signé to bazo salengo Karine Mokonzi parce que azo finga trop yango na ba osala e pétition pona je ne sais pas. Moi je na le bien. Et puis, dans le téléphone, na bengi mutatindelinga, na le bien expliquer un peu qu'est-ce qu'elle a fait la fille pour ne pas faire la pétition et puis pétition go et uchi wapi nani azui initiative wana ya ko la pétition. Alors bien en tout cas ngape batindelinga mutazui initiative wana na ebité il paraîtrait kaka bato afinga ka bango nde basali yango parce que balobi ke balingi babongisa YouTube basala ngo te pona koya kofinga bato basala YouTube pona bongo te eza pona kolamusa conscience morale et tout. OK. Problème ezate. Problème ezana ngote. Vous avez raison muto oya soki initiative là soki aza je ne sais pas. Na ebité na ko juger pété parce que na ebi pété sur les années. Mais je voulais seulement dire que bande konanga na ye kokote la Karine Mokonzi te. OK? Karine Mokonzi aza leki pananga et puis aobenga nga pe mama leki. Voilà. Na ye kokote la été mais ngai na lingaka so na osala makambo nanga
ndenge nga na yaka nalinga na ya koloba ndenge na okanisela ndenge ni nga na tambolaka na batu nanga na famille nanga na bana nanga na ndenge na zwaka bino nyonso obolinga ngai na obolinga ngai te ata olingi nga lelo te lobi okolinga ngai. Voilà, na oya na sujet moko boye parce que nga nalinga ozala nga na katikati mutu azalaka na katikati soki lelo yini ye lobi na oya so na sujet msu na ozala na katikati osepela nanga kaka. Bon, mutu nazopesa nga ba raison ote parce que azofinga ya finga bato ebele na internet bandeko nanga tokene nano YouTube ezani. Est-ce que YouTube bango ezelone? YouTube wana ngai na YouTubeuse na sali yango na okeba 3 ans 4 ans. Na sali pe kombo na ndenge nanga. Mutu ailinganga oboya te kombo la danoise yebana. Voilà. Donc ngamo pe na commission na petit CT maréchal. Voilà. Donc na yebi na tangaka. Na tanga pe ba règlement ya YouTube en tout cas na tangaka. Mais nazo sabino sans vous mentir, naza mama oyo ya nazali ko pesa éducation. Mais je vous dis, il y a pas une loi na YouTube oyo lobake n'insultez pas. Exacté. YouTube aboya kamingi nudité, agressivité, bitumba baminduki, ko inciter peuple à révolter. Neti par exemple, makababa ya ba corona ba vaccin yo bandolo ba bato te bo chate ou bien o bandiko lo ba blo moko boy ba bloka bongo YouTube alingana été. Mais quand tu vas insulter quelqu'un et t'ali na YouTube te et puis ko laksa ba nilita bato. Nde eza règlement oyo okoki kolekisa na YouTube te YouTube a olinga te et puis okoki ko tia photo ya mutu abengango neti photo batu ndepe to chaka wana nga mopela msu na chaka to signer kango kapona to signer normalement soki mutu wana asepelite afundio na YouTube akoyebi soki olongola yango parce que ozana droit ya ko ezalo kwa babengango likambo ya community donc ozali ko ozo sala mabe na communauté. Voilà. Mais ce qui peut offendir, par exemple, personnel, par exemple, mutango, aza touché. Et que yé mokonda amoni ketena ke kofunda na YouTube. Mutu wana finginga, bandiko nanga moko pe YouTube auto fundi a occupé na EPT. Parce que soko akipaka, bino mo bomona ba chaîne ebele ba fingaka, mbele YouTube akangango. Ya auto fundi ya mutu ba finginga, okoti pango bo na YouTube, ou pe YouTube a répondre na ete o non, amoni lo kwa grave. Voilà, bref. Mais nazali kofinga eza mabe. Kofinga ezali arme ya ba faible na lobango à tout moment. S'il y a un problème, il faut expliquer bato. Que ngai na sepelité na comportement ya la danoise parce que la danoise akei kolobisa bato boye. La danoise eza ngai mutu na bota ye, nga mutu na bimisa ye, nga mutu na sala ye, nga mutu na pesa lupemba. Na peksa ki na ndenge na simbisa ki ba kisi na linga kite alobisa batu boye abebisi ba kisi na ngai wana tango ke lo bandenge wana oye ko expliquer wana batu ba comprendre mais ko yate obandi ko finga aza boye makolo mike libumu munene zolo munene minu etengama mutu muke soki masoko pla mabele zate obandi ko finga wana eza na tina moko te eza arme ya ba faible pena donc ya ba kizengi vient expliquer que boye comme je vous ai dit. Voilà, donc au finga ezamabe. J'ai na lobby. Mais soki mutaye na YouTube, asali chaîne na ye pona ko finga bato. Eza problème yana, eza problème na mutute. Parce nini yo zomona yo X yo Y. Mutasali chaîne na ye, abi chaîne oyo, eza chaîne akomi chaîne na ngeza ka chaîne a polémique par exemple. Soki batu baye awa bayaka ko sala polémique na bango ko kumisa oyo aza nani oyo aza boye baye ba fingi oyo o balingaka batu Samuel te ba fingi batu Samuel o balingaka nani José Nzita ba kumisi José Nzita baye ba pesi ba fingi eza balobi chaîne eza polémique aye atie chaîne na ye yo muto tanga ba classe
Yo mutoza muto yo okokota na makambo wana te osala nini bande konanga. Qu'est-ce que tu vas faire? Eza facile ya kozwa solution, hein? Eza très très facile ya kozwa solution. Okokamata ozwe chaîne wana ko s'abonner na chaîne wana te. Soki chaîne wana eye par exemple na YouTube na yo par hasard. Ezalaka toujours na 3 points pembeni. Ok, na 3 points wana okomi non intéressé au fini. Chaîne wana ebanda koyelaka o lisusu te. Okoyebaka kutu te ke chaîne moko boye ezalaka na kombo ya polémique. Okoyebaka ngo te ke chaîne moko ezalaka na kombo ya polémique. Alors, sikoyo ovani no kimia. Omoni ke mutu moko boazo sala chaîne moko boye ba finga kabatu. Que eza bien te pona bana. Siko yo mama au préféré yo talaka chaîne wana e ba finga na bango batume ozo ba biso to talaka chaîne ona bana na biso bino pokoma ka ko finga boye na boye mais mama pour l'éducation à bana na yo désabonner na chaîne wana kotala ngo lisusu te et boye bo désabonner et puis ekoya suna ndako na ote. Est-ce que chaîne wana ezo kota na ndako na makasi ou bien yo mtozo komiluka yango pono yoka? Lelo Yvette azo bimisa ba lo bebele. Karine Mokonza azo lo ba makambo bebele. Est-ce que soki yo moko kei na ote ko fina chaîne ya Yvette o yoka mungu wa Yvette na ndako note? Soki yo moko ke ko fina pa Karine na o finga te o yoka pa Karine na o finga te o yoka pa Yvette azo finga te. Ngapela danas bande ko finga ngai soko keno ko fina place yango te oko yeba pete mais soko yo moko lingo yoka ndenge ni bazo ko finga la danoise ndenge ni bas e balobi na Yvette nini yo lelo Karine alobi nini lelo alobi boy siko soki yo moko olingi yango yaya eko kota na kati ya ndako na yo eko bebisa éducation ya bana na yo. C'est ça parce que to boite soko lingi penza yo moko to boite me yo ko yate soki mutasali chaîne na lobi ke afinga kana chaîne na ye yaya ko s'abonner kuna te ko fungola chaîne na te e ko mona pe yango te parce que e ko leke sika mote e ba YouTube eza limité soko lingi o limiter chaîne nanga o ko limiter yango soko lingi o valoriser chaîne nanga o ko valoriser yango o ko tia no cloche de notification chaque fois nga na koti o ko ta la titre soki otali olobi ala dans titre na sepel nango o koti o na sepel nango te o zappé mais e ko koma boni mbala liboso na yoka na communauté o ya biso pona tozami te mama be na mona ke basa la pétition ya YouTubers o aza ko finga bato na chaîne na ye. Et wuti wapi e bandi wapi c'est quoi au juste? Vous zanga ko sala ou bien boli ko nuire ba vie ya bato. Yo lelo ozo sala pétition moninga zo finga. Yo yebi lobby no so lemsu po banda ko finga. O yebite biso sotoya na ba YouTube on était des femmes exemplaires, on était des jeunes filles na koli na kimia, na koli na respect, na koli je ne sais pas si j'étais un âge. La danoise de bomona kaiboy. Mais aujourd'hui pe o sakani na chaîne nango yé o sali pe bisalela pe pa na pesio pe moi moko. Alors, c'est quoi pourquoi bozwa idée wana? Est-ce que to boité na kota sko na mozindo pétition na tonga na tuni balobi ke non eza po na Karine aza ko finga bande ko nanga na kote li Karine te mais ngai na landa quelquefois na landa Karine quelquefois na landa de Karine alobaka na tikali koyoka te Karine a fingaka et a perpétuer li boya maman li kaya tata le boy na monate mais j'ai vu des gens que je ne vais même pas citer les noms. Ba finga kayango chaque jour na ba chaîne na bango. Poni bossa la bango ba pétition te. Ça c'est l'injustice. Moi je ne suis pas d'accord avec vous. Moi qu'en tant que youtubeuse, je ne suis pas d'accord et je vais jamais signer. Et puis je vais dire à mes abonnés, personne a signé pétition wana. Et ça injuste. Bino batubo bimi c'est ba pétition na bino wana. Avant Karine aya na poto awa.
avant Karina na poto a bolo balela bani ko finga bino na poto aba bozaki na bato o ba finga ka a boyebi bango bien na France bazali na Hollande bazali na Canada bazali na États-Unis bazali na Londres wana ndimité bazate biso to na YouTubers mo ta finga ka awa na Londres non y a pas ici en Angleterre non. Pourquoi bosalaka ba pétition na bangote? Nous, on a subi des insultes ici. On a insulté nos mamans. Nous a insulté nos maris. On a insulté nos enfants. Pourquoi pour ça qu'il y a pétition, on a té? Ça, c'est l'injustice. Moi, je veux dire à haute voix, mes abonnés ne signaient pas. Ça, c'est l'injustice. Moi, je n'accepte pas ça. Je m'en fous. Oh, d'accord, elle n'a qu'à aller au diable. Moi, je ne peux pas vivre dans l'injustice comme ça. Moi, sur Karina, où tu connais 2 ans à Pamba, alors que tu vas finga kana YouTube, on a ko sakanate, et jamais bossa ka pétition. Et puis, azam moutali bosso, peut azo finga ba YouTubers entre biso na biso, moutali bosso, vous appelez moutasukate. Il y aura aussi des gens, ils vont venir quand s'insulter. Alors, pourquoi faire des pétitions tant que bo yebi ki azana point faible, que bo monique bino pe boyebite tam sope Karina ngazara déjà na mukanda boyeba. Vous croyez que ndenga ka kocha mutu na YouTube koloba wana mutu azana mukanda te, elle n'aura pas peur? Elle o ko boyebi ukanzi ke so ya zu mukanda na ya boyebi sabino ke na zu mukanda? Vous croyez à ça? A oyebi sabino te? Bon, tout le baki azana mukanda te. Est-ce que bino bo futele Karine a mbongo a ticket? Bilo boyebi ne batu bayaka na poto ale mutu aye na poto auluka vina ye azwa kango soki na ba insulto soki na bandenge na ye azana groupe na ye ya Chine bandeko na bomona pe Arafat kuna na Côte d'Ivoire comme des Chinois sont des fous des folles là-bas bakeko d'intérêt et bébé Arafat il faut ba palpengo ba vraiment soki akufi ba signa ka bazar na ba esprit eza secte ndiki bomona ka Karina za na Chine comme lokola secte ce n'est plus eza sous makambia ya komona ngwa lei ni boete eza lokola koti na secte moko boye nyonso mutakoloba mami bazondi ma problème na mneza wapi bambongo na bango bakenda ba chinois basala bango moko na ba bureau na ba kosokola basani kosala boye bapesa Karine Mokonzi eza mbongo na yote eza mbongo tata na yote pasi bomona kango ya nini pona Chine Dede soki afingaka soko moni ke Karine afinga yote kokota makamu na ete kosalela ebe mission te bino ba YouTubers kosalela ete kokipe ete place ba fingi Karine kocha misute place ba lobeli Karine kocha iote pona Karine jamais ko finga yo nga Karine ko finga ngai ndako accepter ngo parce que vraiment na kota muno na ngana makambo na ye ngabike Karine te place otamboli mabe otamboli boye to sepeli te fozala boye okende boye tanga abande ko bima na ba feli nga na loba na seka na lobi libala ndenge nini oui mais tango sali le côté azo swana na mutu na Yvette azo pesa ba argument na ye bino boye bokoti yango il paraît afingi soki batu mais bino siko bo salani yo poke na chaîne na yo olobi soko finga kate tu t'expliques olobi ke te telanga Karine finginga na ebite pourquoi nga na sale le côté boy tu expliques aux gens et puis obimi na chaîne ni ko talango lisute koloba kotia so pilipili na mungu la likamba Karine te point barre. Mais nyoso tozo sala kaka tozo lingaka to djembela na likambo mutu pona to yebana pona batala yo mais bomandi ko kosana elle to sala pétition to sala boy pétition ya nini ba combattant ba finga kakutu batu ba bunda ka bazo fingana bango na bango bo sala ka ba pétition wana te combattant azo pesa ba meeting na zo lobela na combat azali ko finga pe ba kondi na mboka poni bo sala ka pétition te que non parce que e ko finga eza ko finga o finga Kabila ofi eza kaka insulte o finga Chilombo na pouvoir eza insulte
Ofinga ngai la danoise, eza insulte. Ofinga mutu nyoso, eza insulte. Insulte égale insulte. Insulte eza te parce que ba fingi yo, yonde soko za nani, osali pétition. Soki ba fingi chilombo, okosala te. Soki ba fingi la danoise, kutu yo ke kotia sou pilipili. Ngape na sepela kite. La danoise nga loba ki boye. Mais soki ba ninga msou okosala pétition. Pétition ani. Imbécile la pétition. Bon, mais kako tinde la gangote na ko signer pétition anate. Parce que ceux qui Karine Mokonza za na mukanda te. Donc bino souci na bino za ke ba refoulé. Na situation mboka na biso ndenge ezali. Muta bundani aleki na ba rishi akoti bo ayeti na poto a. Pourquoi boko ya kozwa kaka bosa les pétition kapona bazongisa ye. Boyebite ba pétition na bozo sala so za na mukanda te bazongisa ye. Boye bien ngote pourquoi bozo bomba na lokuta na bino kete ba ezaka pona atika ko finga boye na boye est-ce que moi sur la penda finga ba makama minene wana oyo ba ninga na bino ba finga ka bino ba tubobimisi ba pétition so bino banane. Vous avez des amis non? Je connais même pas banani ba sali ba pétition wana. Ne m'envoyez pas des choses saletés comme ça chez moi. Je veux pas ça. Moi je dois être juste. Je connais pas ni Karine Kipoto. Je n'ai même pas mis bon on a katia voyage naï. Alors on a constat les locaux montés on a yebiki et quoi qui n'a des avantages les bazongi ça. Je peux pas faire ça. Ceux qui Karine a sali mabe à lobby na internet, à finir na internet, non yen internet na zongi si na place. Mais jamais non mais mango na ba police ceux qui na banani ponani. Entre temps bo sala makamba bongo bo ebite ke bozo ko komisa sou Karine très impoli. Ils ont aidé les locaux. Moi, na teti ba éduquer kay bongo te. Parce que Chine, qu'on a pas so sala ba réunion. Ba so sala le kutu ba cagnotte. Il y a ba 5000, il y a ba 10 000, ba o sala la Karine na euro na moyo. Tant bino bo ke sa ba pétition bo to kapo bo zo bongo YouTube na boye. Mais yé ba o sala la yé ba cagnotte. O tam sou yé ba o tika la o sala lote o ngala danozo. Na nyanga o tika o sala la nga. Il fait qu'on a sali Amérique. Yekuna asali Chine ngana osala nanga ta msusu na zanti na kozo nanga ta msusu Afrique thème Afrique na zwi nanga Afrique ban Afrique boya pa nanga et pas la danoise ngana zwi Afrique na sali pe yanga ye Afrique parce que ça normal te c'est quoi kozala motema mabebo ya eloko ni botika Karine wana YouTube yemoko a sanctionné ye. Tanga fingi na YouTube boke ko funda ye na YouTube bokoti sa pona bozo kokate bozo mona te ke azo sa chaîne nezo kangamate parce que makamba lobaka YouTube azo accepter yango. So YouTube ayebi kazo accepter makamba Karine lobate bo kanga chaîne wana poni bakanga ngote. Parce que YouTube azo mona eloko mabe na katite mais tango yo individu au moni eloko eza mabe kanga na yo kanga. Bakoyi ko comparer balobio YouTube bande ye ba pexeki ba miziki siko YouTube ye bandi ko baby sabato na sens ni miziki soko e beti eza na même ampleur te ke YouTube miziki tango e betaka banzembo til le lobiso to ka banzembo akofi til le to ka banzembo akofi akala to aki bana mike banzembo ba OK jazz abani to zoyoka mais ba YouTube na biso eso esalika 1 mois etala malisuté 1 mois kaka tam sous 2-3 semaines bande kangamaki na 15 wana et kangameli yoka 15 vie wana ti 2 ans 3 ans et tala manango souté mais musique et kendera musika et puis ceux qui ba musique ba ko beta net na France au moins on peut que l'aime sous TV5 et lobelango aime sous boepe ko lobelango bino mokoni sous bomona Karine aleki na ba Alexé na TV5 bien na ba TV minene ya Europe wa parce que za YouTubers moko ya makasi ngana mona ba YouTubers ba Alexa bango eza ba YouTubers ba Camerounais baza ba Camerounaise baswana pona basala makamba ba kisi bazo sela batu ba biloko ba Alexé bango tu na ndenga mabe balobi bokeba bazoyaka na banzete mela oyo mela boy ba komi ba pratique ceux ba benga ceux ba praticiens ceux ba praticienne ya ba kisi moko bande ko pekisa ba faire ça attention mais mukoni bokanti bo mona Karine leki awle kanani pona makamba zo sala wana ba sona bien na ivete ou bien ko finga fali bien nini nde ba leki siye nani to boyite apesa bango ba kombo mais apesi bango kutu bango ba kombo pas sepelati
na yo mto finga batu liboya mama na yo likaya tata na yo bokanga soki ba fesse na bino bo sala boye bolongwa kuna bokende boye nani aza impoli bande konanga na boite na côté li Karine te mais nazande d'accord te tout comme ko sala ba pétition na posala ngo eza injustement bo bandana nous na ba yaya oya ba parce que ndé na tozana média tozana ba maman ya impoli tozana na ba koko kutu ba koko ya impoli ba finga kabaza bo bandana na bango après bo kiti na ba maman impoli ya bo kiti sko na bana na le bo kiti sko yo na batu nyonso to pourquoi bo tiki bo sauter bo bandika na Karine Congo il y a toujours l'injustice. Oyo kuta zo finga na eta mususu soki na ndenge mo ya ndenge wana zo lamba makamne bo ke funda mais oyo aza ko finga ba momo ko penza ba gros moka bo pam bozo tika ye eza gentillité. Alors moi oyo so ba ngala danoise bo sinyango te parce que vous allez contribuer na likambo moko sous laisser Dieu seul à punir Karine biloko msupe bo tikaka au tiki nzambe moko a commissaire na souka. On a aussi nos chambres, aller prier pour Karine. Si elle fait du mal, côté na chambre tia kombo na eti, kombo ne peneza Karine Mokonzi. Fu tia mabolongo na se, nzamba changer eti. Olebo ke sa ba pétition pour na mwana batu. Ese lengite. O bazongi se yo gagner ni. So bazongi se akena kisasa, nde YouTube akokino kolobela on pe kana kisasa. Tanga bando finga batu afinga ba fali ba tantini fani asala ka on a poto asala on a kisasati poni bosala ke pétition te ta bomoni ka yena poto ya onde boni bo bimsem ki motema mabe on eza ki motema mabe eza ki motema mabe bolingani te bata théâtre baza bien bata théâtre jamais ba sala na makamba bo mais biso ba youtubeur sto lingani te mitema mabe kota la ka ba vie ya muninga kota la ka lo nini la télé ya muninga kota la ka ndeni ba film na ezoleka toujours qui jalousie trop jaloux trop non c'est pas bien eza mabe makasi. Alors moi si je fais cette vidéo pour dire à mes fans de ne pas signer. Toi, aux enfants, nango signé qui pétition là, commence déjà à se convertir, commence déjà à se renoncer na pas un zambé, à l'imbisayo. Parce que tu connais pas, ndeni moi nana yaki na poto, tu connais pas. Soko linko yoka ba bêtise à Karine, moi je connais des gens qui ne connaissent pas Karine. Même mes enfants à la maison, ba ebi Karine te. Même mon mari a ebi Karine te. Alors, so yo polingo yeba Karine to yeba ete mais so yo moko lingo kota na buzoba na e o koti kota o moni mukolo kokyo bimo bimi. Pourquoi aller accuser les gens? Pourquoi aller faire des pétitions inutiles? On a beaucoup de choses à faire. Ba bombe kuna na Congo faire ça la pétition que bolingi te. Est-ce que bosse la pétition que bolingi te ba wana soki ba indien ba nani ba ye ba so kende ko teka ba bombe na Congo na komi ko chité. Vous croyez que bato na pour passer une usine na bango ba teka biloko mabe on ezo bongo bande ko na biso. Cela veut dire que le gouvernement est signé ba papier na bango pour passer la usine na bango. Cela veut dire que ba expliquer qui awa soko lingo fongolisa entreprise o expliquer no fongola restaurant no teka bière te no teka ba secret no sala boy ah OK en place au kata suki o ko teka masanga te boy na boy ah eza boy tu vas expliquer et puis les gens il y a service il y a hygiène babanda ko leka parce que ko contrôler ah bakamni bozo sala awa boy na boy bango ba yeba lubi ba osala ma whisky so ba osala ni siko service ya hygiène eza wapi na mboka na biso pone kita sur place etala biloko ni bozo pesa bato bosali na formule ni ba chimiste ba oleka formule ni bosali biloko eza est-ce que ça bien accord à mutu ou bien ça mabe mais mboka mobimba eloko te ba yepe ba sali bato bakomi komela bakomi kolala na nzela et puis je comprends pas. Yomoko gouvernement monique batubo bazolala na nzela, ils doivent quand même s'inquiéter. On n'a même pas des hôpitaux. Comment les gens là quand vont barobela ba aucun hôpital place né?
Il faut s'inquiéter, qu'est-ce qui ne va pas? Drogue, tu wapi. Ezandeni, bakomi kolandela. Bazo sombango wapi. Tout. Non. Ce sont des, yango biloko de beaucoup ça, pétition. Bon, on dit qu'on signe que on n'est pas d'accord. Tosé, les pétitions. Plus de 10 millions, tolingite. Et le kwana, izine, wana, il faut kangamana Congo, tolingi angote. Allez, biloko ça, pétition, na mutumo, kabo, Karine Mokonzi. Et mutumo boy okoki ko bloquer ye facilement ozo monepe li soute na vie na yo na YouTube na yo ozo monete oki o désabonné au fini. Mais c'est quoi au juste Congo botela ka biloko mike biloko minene ebe samboka na biso bo mona ngote biloko minene boko sala awa bo sali pétition to signer to fongolisa te loko mobo association soki ya ba mama e soki ya ba tata e pona ko landela makamboye lemso munde kwa uti na Afrique azange sika ko vanda toko bako yamba na centre wana ya ba congolais ba lukele eloko kolia ba bozo ko tika ba bilamba na bino kala bozo ko contribuer na moi 50 moi 100 ale yo muto bako chayo na association na mbongo na tango kaka okozwa ongindi oli okimi muyibi ba congolais muyibi na miyibi wana bo mona ngote bo sala ngote bozo incapable mais moto azoluka vi na ye na YouTube ya tata na yote ya mama na yote mukola YouTube bo yebi etela msu kombo kuto yebi te mais okomi ko ya bokomi ko ba yote azofinga na YouTube éducation bana na biso ezate quelle éducation bana o batala la Karine bano ya yo ba otala Karine donc cela veut dire que baza déjà na éducation te comment tes enfants ba kota la Karine bano ba botani aw ba kolia ba teleli na mnoko ni na lingala Karine lo ba ne français te asa be mission na lingala bano ba ke kota kuna ba ke sani ça veut dire que bano bazana na éducation na ndako te parce que moi mes enfants ba yebi Karine te nga boku mama bango batala nga na YouTube te bazana makambo occupation il faut que la sabana no bazala occupé batangi bazana université ba ok misala ba ye bazana tante ya kuvanda ba 4h ba 3h batalaka ba YouTube bazana ngote on vie ya bana na biso à la longue biso to ko changer ba live na biso ba dokoma 30 minutes 45 minutes et sili ya milai monsieur Rosali souté parce que pour donner le temps aux gens basala ba sala pe makambo susu on n'est pas là au vendi 1h 2h 3h 4h et comme il ba défaut et comme il ba faute voilà. Donc, gaïna ye pour la pétition. Laissez cette fille-là tranquille. Botika ye. Asa la vie na ye. Etali ye moko. Ye moko na nzambe na ye nenga fingaka. Ako yeba mkonzamba ko beta ye. Aye biango. Alors yo, pour nous à la l'aise. Okota na buzoba karinte. Koke na chaîne na ete. Kota la ete. Avancer. Kene na ba chaîne. O monike. Awa na kozwa 1+. Awa na kozwa boy. Awa na kozwa la boy. Bino bosi bo mona place bazo pesa bino moral ya kitoko et comme na 5 millions ce qui 5 000 5K bazo tala yo 0 non kaka place bazo ko figa nde batu batonda siko bino souci na bino ni laissez les gens au baninga ba insulte pas kene na ba insulte na bango laissez les gens tranquilles pour dire batu bavana na kimia muta sala vie na ndenga lingi toza ba adulte c'est à toi maintenant de suivre les bons chemins. À bon attendez, salut. Moi, c'était ça. Oh, ya olobakela dans notre société, analyse ma bé, je m'en fous. Et talio. On les a analysé, c'est ça point de vue nangai concernant la pétition. Non, mon nom est na tina morte. Parce que ba banda, avant d'andima yango ba banda, na ba oyo, ba yaya ba koko ba finga kana ba media. Ba banda na bango, ba tika bango kimia, ba fingi batu awa. Ba vandi nie, mutako lobate. Karine tika ha, allez, pétition. Pétition et béba. Merci à bon attendeur, salut, gros bisous. Là-bas, on est balingala danoise. Voilà. Et puis, tous on a live together. Voilà. Live together, Isawana. En tout cas, banderonanga, venez. Et l'ongolaka solitude. Solitude de Bomaka. Solitude de Pesaka maladie. Solitude de Pesaka Kao. Solitude de Pesaka masturbation. Solitude de Bomaka. Alors, dès qu'on a un site de rencontre et pas la danoise, na live together, na le kilo mobile bien, moi si à malam, pour partager mission. À bon attendeur, salut, je vous love. Bye bisous, maman Emilia, moi si à bateau papa Gaëtan,
Gros bisous à toi. Maman Sage, gros bisous à toi. Jolie Batinissa, des gros bisous. Bino so bolingaka la danoise, Bambote Belé, le sako, ba gros bisous na famille Banza. Voilà. Oh, nous avons besoin qu'il y ait na Kinshasa. Olingo lala nanda kwa bien, ya standard a bien appris à kitoko makasi contacter la danoise. Et voilà, non peso o kine lala nanda kwa kitoko. Ya ngaya yemei la danoise da katia kin soin. Nyo so courant za tout propriété sur propriété. Ah bon attendez sali voilà. Na beng si bino boya ndako eza. OK? Takin. Allez. Obenginga to peso ba prix ndako kitoko mwa na rigini hein. Bana lemba. Bana ngaba. Bana kimwenza. Bana livulu. Soko lingola la ka nzinga kote okolela ko bangate. Benga la danoise. Na opesa yo ndako nanga ya bien soin. Bye bisous.